Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ezanga Mosaïla Nzambe, pasteur Jacques Dinabanza, naye kosola na bino moke na baninga oyo baza na bapasi ba oyo baza na bakokoso. Oza na poto, oza na États-Unis, na France, partout. Mais soko lali omimonaka souvent ozalaka na Kinshasa, oza kolamba, oza kokendela bawenze, oza na bandeko na yo, olota yango chaque fois à répétition. Tant mosusu ozo mona pe bazolanda na bamboa, ba militaire, ba soda, parfois pe ba mari de nuit ou bien ba femme de nuit. Tango la mukale musu pe moni ozana ba problème ne longi balati sa masque de vieillesse. Mais ndeko pasi no eza wapi. O nyonso na zoloba elingi koloba ozana alliance ya kindoki. Ozana kati ya alliance obatia yo yango na monaka ozana poto. Ozaka tuva souvent na Kinshasa kosala misala kolamba ba feti ba mariage. Omona bamboa bazo kolanda yo, bazo koswa yo. Ba militaire pe bazo tika yo bazo landa yo. Ba policier pe na minduki bazo kolanda yo. Ndeko na ngai. Siko yo olandaka ba enseignement epai ya nani? Osambelaka epai ya nani? Tango musundeko musana kolanda bato bazala ba pasteur te na réseaux sociaux, mais musana no kolandaka ba oyo ba fingaka ba pasteur. Bangwana nde yo landaka. Po aza okosa yo yozo mona elengi entre ta pasi na yo ekosila te. Ndeko na ngai. Soki yo landaka ba oyo ba fingaka ba pasteur na réseaux sociaux. Ba pasi na yo ko continuer ti un jour ekomema na liwa. Lukaka epai lilobezali. Lobiko na yo eza na biloko mibale. Eza na prière na kocha liloba na misala. Lobiko na yo eza na nzela mususu te. Nzambe abwakaka mutu te. Nzambe abwakaka mutu te. Tout est possible à celui qui croit. Yango na moni baloba na Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Luka nanu justice ya Nzambe. Luka nanu elongi na nkolo oyo komema na lola. Yo musana kotalaka ba témoignage bandoki, kotalaka bat moko oyo yo musana bango kofingaka ba olomide, kolukaka bat moko ba problème, koswanaka yo batwana yo zotalaka ndeko na ngai okobika te. Ndeko na ngai okotikalaka kobika te. Ezana ba mususu ba pesa ba verset atanga ba verset belé boy. Mais okomona ye na YouTube banda 11h parfois ti 21h azo lukaka makaba buzoba o mwasi wana azalaki mwasi ya wemba nani ayeje kozwaye ekomema yo epai wapi. Makamba banda kwa batu ya balomide makamba banda kwa batu ekomema yo epai wapi. Ozo kotoka ba péché de participation. Ndeko biloko nga zolo bana yo soko zana yango. Yeba ke ozana kati alliance ya kindoki. Pe bakoboma yo brusquement. Bible zolo ba biso na Psaume 56:7. Na muto masque de vieillesse na o na lobi nyonso awa omona na toujours oza kuna. Bible zolo ba biso na Psaume 56:7. Nazana Bible lingala kama musika. Yoka Bible ndenge zolo ba biso. Ils complotent. Ils se cachent. Ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Ndeko na ngai.
batu oyo batia yo na molimo wana servitude na envoûtement bango balandaka yo partout yo kendeke yo omonaka bango te bango bamonaka yo. C'est pour cela la Bible dit le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits invisibles, les esprits méchants, risés. Bitumba, ezandina biloko wana na bes esprits mauvais. Alors, yo sikoyo onozwa vina yo au sérieux. Oyeba mateya na banola na kapa ya nani. Ba bonde la kandenge nini. Ndeko nangaye. Tangu yo yambi Yesu Masiya comme okonzipe obikisi. Yeba ke okoti na kati ya bitumba entre yo na Satan na ba serviteur na ye et avec le monde. Siko yo fo luko yeba mateya na ndaka pa ya nani. Bato ebele bino bozo benga basali la nzambe, basala bango basali la nzambe te, nzambe ayebi bango te. Bato ebele bozo benga basali la nzambe, nzambe ayebi bango te. Yo mutu zo benga musali la nzambe, ye ayebi kazali musali la nzambe te, nzambe pe ayebi ete. Ndenge nini okobima na situation wana ya buzoba. Yo zo na poto, omuna mikonyo, zo na Kinshasa, oza kolamba biloko, ozo binaka, ozo kenike ba mariage, ozo botaka na butu, ozo memanga bana mike, mais est-ce que ozo yeba teke oza na alliance ya kindoki? Bible lobi na biso tangu yo ndimeli okoti mbala moko na kati ya combat contre Batuana. Mais si on faut pas expliquer yo qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel. Et ça n'a pas été bien parce que nous sommes dans le combat. Mais si on retourne, qu'est-ce qu'on attend par le combat spirituel? Aïe bien été. Le combat spirituel, c'est la bataille qu'elle livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Eza botumba ya molimo okobundango kaka na molimo. Okobundango jamais na makofi. Okobundango kaka na liloba pe na losambo esemi bale wana. Okobundango kaka na liloba pe na losambo esili. Okobundango eloko suste. Alors, na Ephésiens 6, 12. Parce que sont clairement dans Ephésiens 6, 12. To lukana no to tanga yango. Ndeko nangai. Soko lingi liloba nde okobika. Soko lingi liloba te okotikala okobika te. Soki olukaka ba pasteur na makasi oyo asambeli pona yo. Asambeli pona yo et puis likambo esili ndeko nangai okolela lineti opezo mona bete. Okolela un jour. Yoka Bible ndenge zo bana na Ephésiens 6, 12. Soki ndeko na ngai ozomona biloko ndenge ozo na alliance kindoki ndoki ya famille azobundisa yo to ndoki ya libanda na loba na bino le nyonso ke c'est tout un réseau de sorciers moko te mto azobundisa yo bazali mso 500 le mso 600 et c'est pour cela ndeko bomona kike Jésus-Christ alingaka te mosali na ye abala tangu yo soko bala yo kanga tangu yo soko bala bandoki ya pa yo baleri oya famille ya tata na yo na ya mama na yo bango nyonso pe bakoti na bandoki oyo ya famille mobile na yo et c'est vice versa basali siko groupe donc soki baza ko attaquer yo bango pe babandi ko attaquer yo groupe oyo peta musoza na kimoziki kuna bazala kuna bango pe nyonso babandi ko attaquer yo yo bandi ko soupçonner ka ndoki moko o eza tata mwasi o eza noko obandi ko simba moto obwakila bango okoti siko pe na kati ya péché lisusu ndeko nangai luka oitalaka mateya ya basali na nzambe mateya ya basali na nzambe ekoloba na yo ke oyo aza musali na nzambe oyo azali musali na nzambe te mateya mutekoloba na yo na lobi no ketongo bazo bundisa yo bazo bundisa na moko te Ephésiens sur bango bien yango bolingi liloba te Ephésiens 6 12 yo ka ndenge lobi awo
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça nous clairement que c'est tout un réseau de sorciers qui te combattent. Et ça, tout mon côté. Il y a un temps où il y a dans l'église, il y a bandoki. Au bandoki, il y a moto, ozala noko, ozala tatalek, de oyebi na ote bana bazo bundisa yo. Yo yeba ko bondela. Prier, c'est demander. Prier, c'est demander. Yeba okosenga ndenge nini pa nkolo. Kobosi nangate, tango zo la prière. Prière na yo faut la ndanga ba supplication. C'est pour cela ndeko nangai. Faut la ndanga mateya et pa ya muto yebi liloba. Supplication ezeli ko mususu, prière ezeli ko mususu, adoration ezeli ko mususu, louange ezeli ko mususu. Prière d'adoration est la raté. Prière de louange est la raté. Prière de confession est la raté. Il faut yeba o yo zo côté ya yo soki pa yebi français pour ako détourner yo. Na bandi bolanda ki même sataniste moko na réseau alobra na bino ke église à bâtiment est la raté. Parce que ayebi na été bâtiment na français bâtiment eliko lubanini. Ayebi na été. Siko tango ya zo lubande ngwana za kwa mvute bino bozo sepela kolanda ye. Neti tata mko benga inga ya komi grave. Na tuni olanda nani. O na bana olanda kaka sona za stress na ndaka za François Ifonge mais azakani musala nzambete. Bongo ye pananga pourquoi? Papa ngai na ko bondela pona ote pananga bato basi batondi. Na âge no na plus de 50 ans, ozo landa muto ozo benga musala nzambe, soko pour ozo na ba stress, ozo landa ka yende muto ozo ba stress. Na minute ya kufa, na minute ya kufa. Na minute ya kufa. Est-ce que yo mwana nzambe ozo landa nga? Mosali ya nzambe solo na ya lukuta yo oyebi na oyete tilelo. Ah mais c'est grave et c'est dangereux. Ce qui tile lo yo yebi mosala nzambe solo te. La mise à mingi. Bible lobi le combat est spirituel, le combat est invisible. Baza ko landa yo zo mona bango te. Bango baza ko mona yo. Tala degré à combat. Yo zo mona bango te, mais bango baza ko mona yo. Aucun distributeur de billets obimisi mbongo, ozana 1000 euros. Obimisi 100 on tire na 200, bango baza ko mona yo. Po basili sombo ngona ba saloni. Ba pesi papa leki malade. Tamba obenga yo. O ngaza na mbongo te. Mais osala mbongo te ndeni bango malanda ki bango ndenge mbongo tikali kuna. Yo solo bango ke osala mbongo te ndeni. Bako sala ni siko. Ba pesa malade pa mama. Parce que ke bana baninga mingi ba mama. Ba obengo ba bia mama za grave na minute ozona babo tozo na hôpital. Docteur a lobby 500. Ba mono mbala moko OK. Obimisi 500. Na 100 ozo ki liboso. Basali kaliki otika na 400. Malobi aza toujours na mbo. Oh maman le docteur a lobby to liboso 500. Soka tozuka ba maman biki abimini pe ba mono hôpital. Ka mbongo zo sanga. Mais la mbango. OK, obimisi 400 wana. OK, so défi place mususu et comme 500 au tindi. Au monde batiki yo na rien. Au monde basaka na yo. Pona nini? Parce que oyebi li lobate, oyebi ko bondela te. Soko oyebi ko bondela, bato ba na kolanda yo, ba na mona ko bisuste. Soko oyebi li loba, oyebi ko bondela, bato ba na lando, ba na mona suste. Parce que oyebi. Comment voulez-vous de konga yo kolanda mutumo ba bengi sataniste a wuti na moda ténèbres aye. Et puis lobi yo zo bengi frère. Beaucoup de ba péché belé. Est-ce que muto wuti pas satan? Akoya ko loba no ka ba malamu. Azo critiquer ba pasteur, yo poso se prendre ba critiquer ba pasteur. Ndeko nanga. Izamawa. Ndeko bacha yo masque de vieillesse. Tango yo ta elongi na miroir, ozomona na kitoko wa. Mais elongi oyo zomona. Elongi oyo zomona wana. Yango te oyo bato baso komona. Elongi wana yo muto zomona yango, mais bato o bato talaka yo, baso mona elongi wana te. Ndeko
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel pour le renouvellement de nos forces et pour le rajeunissement de nos membres. Proverbe 3, 7 à 8. Au moins, on a dit que le vieillesse, mais au moins, on a dit que place à bâtiment basé solo. Ndeko, balali sa kolera msuna wese, siku bâtiment ko solo. Mais yo mwana nzambe kuna situation na ndenge nini? Parce que olingi liloba te. Et même yo na niveau wana pona nini olingi liloba te. Okomi ofuta wa billet ya avion ko kende petit pa ya walesa. Walesa pesa kana nganga na mujibai. Ozoko luka batu mususu o bazanga basala nzambe te. O banoko luka batu moko o bakwesa ka batu. Oyo azoba kisi na epona okwesa ka batu. Bakwesi yo babambi yo veste neti mutu pamba. Oyebo 2 mois 3 mois obanongo na Ozo kene pa batu moko oyo bazo bimisaka yo ba grenouille na nzoto. Bazo bimisaka yo ba sete na kati ya nzoto. C'est de la magie. Ozo yebate que c'est de la magie. Est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Yo kendaka na ndako nganga. Otika photo ya bana no na ndako nganga. Otika ya yo. Oyebite nini yo tika yikuna oyebite nini yo memangi na ndako na yo. Ah nzambe ngeza mawa. Biloko yo zwa pa nganga oyo yebate invisible pardon embiye na ndako na yo efandi. Lobi ekomi ba mari de nuit ba na yo abasi. Lobi ekomi ba femme de nuit ya ba oyo ya ba na yo ya mibali. Pona nini? Parce que yo muto kendeki kupaya nganga oyo Bible pekisa yo komona nganga. Nganga za nani? Nganga za serviteur ya Satan. Bible mla biso nini na Marc 3:23 tina ba 24. Jésus-Christ azoloba clairement, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Yo zana biloko ya diable no kata nzoto na yo ba démon oyo saka na yo oyo zo par-ci par-là. Okenda na mibali ya ba musicienne, okenda na base bandoki, ba tikila biloko bele na nzoto. Alors yo sikozo kende et pas ya sataniste pour benga na biloko wana. Mais Bible zo ba noni na Marc 3:23-24. Jésus zo ba est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Mais Jésus-Christ dit que le royaume du diable est uni par une proportion commune au mal. Yo zo kende bandoki balandaka yo, yo zo kende pa nganga. Quelle ignorance de kona, quelle ignorance. Eloko moko bolingi te, bolingi ko yoka liloba te, bolingi liloba te, me bandeko. To luka yango, tout à na Matthieu, non, tozo ngana kaka wana Ephésiens 4:14. Tout à ngana so balobini. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ah, bandeko. Bible yo clairement. Kozala kalisu su mwana te oyo balobino boyo kei bakeno bo neti kama papier na kati ebale. Nyonso nozo souffrir pour nini parce que olingi no lilobate. Olingi lilobate. Balobano prier, oyepe ko prier te. Balobano zo Bible tango na jide, oyepa jide la kate. Ah, ndeko na ngai. Après ozo ko mibeka chrétien. Kaka Yesu na munoko na yo. Ndeko na nga ozali kozela okuma grave po oluka pasteur Jacques Dinabanza. Na lobi na bino ba o bazu ya pana nga. Na etamoko ya grave. Naza na ko yamba bino te, naza na droit ko boya bino. Déjà 4 basi ba kufia. Aye pana nga basi ba docteur Sazo Msena ndako azila mikolo kufa. Après o batumuka Belgique balobi benga pasteur Jacques Dinabanza samela pona yo. Regarde-moi déjà comme ça. Mosusu na rotuna yo ebinga bandaka. Oh, pendant plus de 5 ans. Ah, bon, pendant plus de 5 ans, on va lelo. Parce que pendant la nanani,
sataniste. Ndeko. Ozo ben sa sataniste na ndako na yo. Mais sataniste tango ya na ndako na yo atiki pe. Akosonga ndengona te. Il pas atiki ko tika parce que ça combat. Pourquoi vous comprenez pas te? Ténèbres na lumière et cause de la place mon côté. Tango yo ben si pasteur na sataniste na ndako na yo aye tango okende atiki pe ka moi des démons na ye ya surveillance na ndako na yo. Toi maintenant tu commences à soupçonner ba famille na yo. Mais yo oyeba ki te ke oyo ben sa ki sataniste. Ngai mtroyeb so ke ona za sataniste. Bolingi mingi bato yo basalaka ba miracle, bato yo basalaka ba biloko moko ya miracle. Ya lukuta. Bangona bino bolandaka. Oyo azo na ba témoignage ba lukuta. Ndena moni mona mosi moko awa qui se déclare être ce nani. Mutu aye ya complice aye ya témoin pour na ba le banobino ka saki ba miracle et toi tu vas aller t'agenouiller par moi na moi si wana pour te le boko. Au moins, on a tu peux cravate, on a tu peux cravate, on a tu bien la veste. Aux autres qui ne pas moi, moi si pour tirer le boko. Bandeko, ils ont même pas si pour na battu oyo, vous allez comprendre rien. Il faut y avoir toujours que le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Biloko mibale wana. Soki yo olinko bika landa biloko wana. Ya wana lobai na bino. Il fallait totala na ndeko. Biloko nyonso na zoloba. O ozaka na poto omimonaka ozana kisasa bacha yo na ozala masque de vieillesse. Balali sekolo ba weso kuma solo ba policier balandaka yo ba militaire be balandaka yo on se retrouvera les muso saka na semai makambo ebele ya mabe. Mais comment on a poto on se retrouvera toujours que on a Kinshasa. Comment yo lalaka o mona mobali mo bozakali na butu. Ndeko nanga. Même mobali na yo andako. Soko bandi ko mona ye koleka 3 fois. Ke bozo sanga na bino na ye. Benga musala nzambe. Je dis bien, même moi sinon yandako. Ce qui ont dit que mon aïe, Nabutu, bozo sangana bino na ye. Plus de 3 fois. Benganga. Mais il faut faire très attention. Ceux qui copains et copines, olingi et mingi. Bolala andako mon côté. Oko mon aïe 2, 3 fois. Mais ceux qui ont dit 5 fois, 6 fois. Ah, bana okeba. Ils ont déjà signé mon mabé. Ils ont déjà signé mon mabé. Alors, bandeko, totanga verset biblique moko awa poto clôturer pona lo banabino ka ke bo luka yo mutona makamwa ndengo wana luka elongina nzambe boza bato ebele bosala ba masumu Satan akomi ko frapper bana na bino na mabala ole bino boluka mosala nzambe o passer par la confession suivi d'une repentance sincère olingi na yo te ali bana bano zo baku tango bana bano zo baku hotel lobi na bana na mate ya pasteur Jacques na bana na bana na bien obengi ngambangu pona sani obengi ngambangu pona sani ngai or soki yo oleka na confession oyebi liloba kawana oyepe ko bondela ava yo benga nga yo moko te eminya onano mais ko oyebi na yo loko moko te ozo benga nga ponga boy na yo ngande na bana ko bondela ka na yo mto ngali liloba te. Bosala ba masumu ebele la pendant bu jeunesse. Bosala masumu ebele pendant ki mokolo. Bible zolo banini na nombre 14 et 18. Mais c'est là tout tanga nanu na moni pe ere yokoka. Tout tanga nanu na Matthieu. Matthieu 7, je crois, Matthieu 7 27 24. Boyoka bandeko. Matthieu 7, 24 à 27, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ndeko na ngai awo bazo na biso ya deux bâtisseurs batu moko batu mibale bazo tonga bandako ngo soko tala na libanda zo mona ke kokana. Mais moko azo tonga likolo ya mabanga, moko azo tonga likolo na zelo. En d'autres termes, nous avons deux groupes d'individus, les sages et les insensés. Les insensés batomato imangongi o Bible bengi bazoba. Alors soki oza kuna eza mawa mingi. Soki oza kuna eza mawa mingi, luka obima ndeko na ngai. Luka obima. Soko oza na Bible lingala ya français boye, luka pe Bible lingala ekosalisa yo. Oyo bayapa nanga, babana komona mapasi, lelo babana komona, babandi kobima, bamuso bandi koteya. Po bandimaka te, mais bayepa nanga awa eza ministère, eza église te, eza lete école biblique. Ah, pananga soko sali déjà un mois, non, 2 semaines, yo mo comprendre que ah, et pas ngana kwei, et pas ililoba, et pas ilobi koyali. Na ba ina bino logo moke, il fallait totanga. Il fallait totanga na nombre 14 et 18. Yoka one balobi. Nombre 14 et 18. L'Éternel est là à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il punit l'iniquité des pères. L'iniquité, c'est la méchanceté. Biloko nini ya mabe osala mwasi na yo. Biloko nini ya mabe osala mobali na yo. Ezana biloko moso ozwi yango délivrance. Mais ekotika longtemps après faire souffrir yo eyebake osalaki mutu na mabe. Ozaki na tension mabe et pas na ye. C'est la méchanceté. Bato ebele ba souffrance bango e continuaka. Pona nini oya salaki ezali iniquité. Alors iniquité wana même na délivrance. Ozoa délivrance, mais nzambe akotikila ngo temps ya souffrance, oko souffrir nango même 5 à 10 ans, ozo continuer à souffrir nango bongo kende. Parce que à la Bible, je ne tiens pas les coupables pour innocents. Faut autant que tu loba. Et belé, basi et belé. Basala makamba ndenge na ndenge na kati mabala, na kati ma famille, na makati ya koshina batu, na makabe belé et belé et belé au tambo la kanango et comme ça lilo mo bote zate. Bandeko na banzi bolandi ba oyo bazana kati ya biloko aboye foko luka solution kozelaka te pasi e ya makasi na vie na yo kozelaka te pasi e ya makasi na vie na yo kozelaka te okende hôpital bongo bando lukaka pasteur Jacques Dinabanza wa parce que lukanga bato belé so comme que la passe bando luba ah di bolu la numéro pasteur Jacques Dinabanza ah azala ka wapi est-ce que azala na Belgique est-ce que azala aux États-Unis est-ce que azala wapi au bandi ko lukanga mbangu parce que 97% au baleka nanga solution monanga toujours pendant le 100% mais 97 ceux qui au mona bola muté ozala ki pressé parce que aux a condamnation moko aux a combat moko de longue haleine oyo ezo senga ke même délivrance za solo mais il faut faire souffrir nano il faut fouta Bible lobby il faut fouta Galates 6:7 ce qu'un homme aura semé
il les moissonnera. Hein? Semer. C'est que tu as semé. Mais la semence, c'est la multiplication. C'est la multiplication. Aujourd'hui, délivrance soit bien, Makamouni soit bien. Mais Zamba Lobini en nombre 14, 18, il ne tient pas les coupables pour l'innocent. Ayoki yo ba pardon na yo. Ayoki yo ba repentance sincère na yo. Mais, Arobik som kolo wanate. Au monde baninga msuwa na obiki balamoko. Mais yo ti ozomona soko za nani ale oko changer musala nzambe. Tant que no changer musala nzambe, au monde oké pas sataniste ou bien sorcier. Ah les biloko nous se zongi les sous. Bandeko vraiment nasuki wana c'est vrai que bato ebele balela numéro nanga na pesa ngona ni bandelité 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 ba o baza libanda ya France 033 6 51 03 92 89 033 6 51 03 92 89. Voilà. Donc, Bandeko, je crois que Boyoki Mateya. Merci, Bandeko, Bananzambe, Tosuki wana, Bolinga liloba, Bokobika, ndenge baninga babikaka. Mais soki yo lingino liloba te, etali yo. Luka Bible ya français na ya lingala, oza mwasi kitamba na mutu. Okomona ndenge okobatela ndaku na yo. Okomona ndenge ndaku na yo okobatela yango. Okomona ndenge okobatela bana yo. Olio kendeke kolukaka ba sataniste yo, o bakosa kabino ke balamusaka bato. O bakosa kabino ke o libende nyoka kingani yaki na nzoto na yo. O bachaki yo nyoka, o bachaki yo grenouille. Ce sont des bêtises que vous supportez. N'acceptez pas de telles bêtises. C'est de la magie. C'est de la magie. Merci beaucoup. Nzambe apamolabino.